Abonné na nganya sur Feza TV na pesi bino mbote na kombo na Yesu de partout ici kabozwami nzambe na ngai azwa lokumu lisusu lokola pesi opportunité ya kokuta na ngana bino elongo to solola lisusu likambo oyo etali mabota. Tolobaka toujours que rien ne restera caché sur cette heure. Lelo toyoki vérité bimi par rapport ya Karine Mokonzi. Tina zwaka ba révélation ya mwana mwasi wana nzamba lakisaka ngongo pamba te. Na pesa ba révélation awa ya Karine Mokonzi na bita botala nzamba zo lakisanga boye, nzamba lakisinga boye. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe nda pesa ramabota. Soki lelo zo bota te, luka basala nzambe ya solo, ba komemo na procédure à repentance sincère, paix confession. Lorsque tu vas confesser, et Dieu va libérer votre maternité où ils a bloqué par rapport à le passé nayo, par rapport à l'ignorance à le passé ba masumu nzambe pesa bana. Eza na bato belé ba vivra na bazwa bana na se ya mai. Na kolanda discours ya mwana mwasi témoignage ya mwana mwasi par rapport ya makambo zolo ba pona Karine Mokonzi ba esprit ya mai nde ba pesa ye Henrietta. Kolanda témoignage ni au sentir que Moutazoloba aza clair, azana ba précision. Bien-aimés, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Mukolomo kote bakotiaka lola ya kisita, lola ya ba marié, na lola ba célibataire, non. Lola ezaka kapona bato bazo banga nzambe. La crainte de Dieu et la obéissance dans sa parole. Yango kaka nde ekotisa yo lola. Okufa stérile, okufa célibataire, okufa divorcé, yango tende ekozala peine na yo po kota lola. Pona kokota lola, il faut kotosa nzambe. Karine bilima bapesa ye bana, secret lelo ebimi. Basalela ye ba cérémonie, ya ba mami wata. Basalela ye cérémonie. Yaba Nina, Nina c'est un sirène, les ambitieux zaranasi amai. Bandeko eza passe. Mais awa tokomona kaka ba prisonnier comme pe ba fanakwiti, ba kolinga ba défendre, mais yemoko aza déjà na kati ya danger. Karine Mokonzi, réponds-toi. Pe sa vie est pas na Yesu. Pe sa vie est pas na Yesu. Bandeko bokoloba ke mutu mususu awa bana boti baza bana bien te mais omona ka batu jalousie bana wana bauti na se amai mais batu makoya jalousie bien-aimé répondez-vous eza na mama moko akufelaka mwana na mai alela fi niki na ye batu balela bayoka ba mawa mais il y a de secrets hein mwana wana azonga nde place ya uta hein tolanda video ya mwana mwasi ndambu kaka et puis tozonga pona to continuer na conseil pe na kosunga batu bazana na makasi ya koluka Jésus-Christ de Nazareth na lola tala bana nzamba na bana belé na lola nzamba zana bana belé na lola ngana na mona bafungoli pochi moko lokwa parachute et kiti na mokili. Je vis de bébé na ke na fukami na ke maboko boy et na binzapa kitisi bana na ke na fukami ngabi Seigneur merci parce que kitisi ba bébé na moni nenga zo kitisa ba berceau rose ya ba bébé. Moi je vis ça à 2025 donc nzamba pesa bana tolanda vidéo et puis tozonga juste après pona ko continuer conseil na ba fana kwiti conseil na ba fana diamba ba oyo bazana kati toujours en emprisonnement pour na ko défendre bêtises tolanda et puis torozonga merci c'est parti o bisinga na ko bota te ayebi singa iba finga bi Karine ba finga ko trop mamba bota oyo ozora zemi te Karine ayebi singa oui na zwaka zemi mais ba zemi e bimaka ngai bi ba zemi soki ezo bima c'est que poche na e ko vanisa mwana te mais biso koko na biso aswanya kayango abi bon ngala yebisi oui koko na biso soignaka biloko wana o ngala samila ngala bini asoko samila na yo wana za ngo bokoko soko okoka na ote ce n'est pas grave na ko forcer yo te et tout
Ya ebisinga non 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 non, il y a pas de problème. Mamba bota na tout na ka ma Charlotte. So ma Charlotte anzibi to kota appelle ngai Karine ma Charlotte. Ma Charlotte a tout ngai ah yoza ngai bi c'était ma Charlotte encore ba nazana nga fille des problèmes té à l'époque. Ma Charlotte a tout ngai na ebisi ma Charlotte. Non, eza koko na nga vraiment mutasala ba kisi wana. Eza ba kisi ma bête, c'est vraiment ma grand-mère qui fait ça. Quand ma Charlotte a le oui, pas prière pena boko ko faut sangisaka, nzambe mutasala ba matiti et tout, eza nango problème té. Ngai na yo benga koko na biso na expliquer situation ya Karine abi ah ayebi singa zwa zemi mais ata zo zwa zemi nde ezo bima ye ndenge Karine a expliquer ki ngai koko na biso ayebi singa pas de problème ba kemboka koko na so ba kemboka na esi mambo sai la Karine kiss ba keko sai la Karine kiss wana kiss wana ezaka ni mabele wana basala rango ba argile argile wana fo otiango na mutolu na yo ba opeso na singa moko boye bazwaka bankolo na yebi te bankolo na français na yebi obenga yango te bato bayebi lingala nkolo bakanga bankolo na basinga na banini wana bacece banini oyo na kozwa video ya bakisi wana otiela bino awa bankolo bakanga yango na banini na singa après yo il faut olata ba escargot mais ya mike wana bankolo wana ba escargot wana soki nini nayebi te babenga yango nde na français mais nayebi ka babenga yango nkolo bakangaka yango nde batiaka yango na singa yo kangi na luketu na yo ezaka bongo pe ba opeso na mai ya dongo mai wana ya dongo wana il faut ka euta kuna ezaka mai euta na ebale na en fait na ebale kutu te euta na mai na biso moko biza na mboka na biso mai wana eza kutu na ebale te ebimaka na zamba eza mai ebimaka na zamba place ba popaka mbisi bomo non na yebi sunde babenga ngo na lingala na français te eza ko betonga boye non il va ko expliquer bino en français eza ne balete net fleuve te mais eza ne tonga eza ba mai mo ba pepa ka ba mbisi na catch mais eza ne balete donc mai wana ba liziba voilà mai wana nde ba kozwa yango eza na ba bilo eza la gluant mai yango eza dongo déjà po ba mbisi bazala wana nde okomela yango ozwi na mabele otie awa bakangyo na singa na kingo e na nini awa pona ozwa mabota batiaki bankolo bayebisaki ye d'ici là soki yo boti te 3 ans eza ebele okobota nde bayebisa nayebi ta bota Henrietta na quelle année boyebisanga bota Henrietta na quelle année abota Henrietta na quelle année po er basala yango na 2020 boyebisanga bota Henrietta na quelle année s'il vous plaît po basala yango na 2020 balobaki na ye Alexa 3 ans te ayo bote na juillet 2022 biso tosali kisi yi ayo bota et na juillet 2020 biso sali kisi ya boti na 2022 balobaki na 3 ans et kokokate azala patiente parce que za biloko moko esenga patience nde ba pesa e siko fallait ngana e tokuta mapona pesa biloko biloko yaka ngande fa na kuta manaye na bosa ni kutu na ba mitu ya l'autre là ya ba l'autre là ba pekisa ka Karine kolia mbisi ya mai ba pekisa ka kolia ba mutu ya ba mbisi ya mai wana parce que ba poussière misu ba salaka ndeti na ba mitu ya ba mbisi loka ba nina ba loka bongo ba ngolo moko boye wana oyo biso to benga kangomo ba ngolo moko biso ke ye munene échanger ke kombo mo bosa nde ba benga kombo nango ba sangisa yango na mutu ya nina o comprendre sikoyo biloko eyaka confinement bafungola ki banzela ya confinement biloko yaka ngana Karine to keko kutana na au garde de midi parce que eloko ngo basali ngana yebisi Karine il faut zana sœur moko oyo pe abota azana mwana bébé pour asalelo passation apeso mapamboli ya bébé. Oui, nous sommes de retour avec plaisir. J'espère que Bolandi témoignage à la sœur le lengeni ni yemoko lobby a expliqué ndenge c'est pas ça qui a expliqué que Karine atikala kofuta bampa côté bien aimé bochaka ki yanke na diable te satana basalela ke ki yanke te yazaka na pardon te azalaka na pitié te Karine ba place mosusu eza pa place ya ki yanke te et voilà aujourd'hui nini ekomi lelo la fille alobi tango bazo attaquer ba finga ye yo il fallait calmer parce que yebi keza source. En fait, diable so coopérer na ye, il faut s'il sort mayele. Ezaka kana mutu moko esprit moko o epesa kabana na mayele c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit.
Quand tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Na moment ya likambo le Saint-Esprit aoya oyebiso ke awa keba, awa beta boy, awa sala boy. Mais ce qu'on a la collaboration na diable ba aussi lisayo mayele. Et rien ne restera caché sur cette heure. Bandeko ba secret ce que vous allez dévoiler na année 2026. Alobi bien ke ye aza mutu ya mai. Ba pesa ye mwana ya mai. Ye source na ye bana zo ya bandeko mokili oto keba. Bien-aimé dans le Seigneur, tous à la 2 pieds sur terre. Tous à la makolomi balé par Jésus-Christ. Tout y a 1 pied dedans, 1 pied dehors. Ndeko nanga sozana kati ya Yesu, zala kati ya Yesu. Batu bazana ba réalité na se ya moi oyo. Batu nyoso tomona ka baza batu te. Salaka prière nzamba pesa ko batu ya malamu. Nzamba peso ba relation ya batu ya malamu. Eza na ba relation mosusu ko sala na batu na réseaux sociaux. Baza na bango batu ya monde oyo te. Ki camarade bato mosusu ba luka ka ba connaissance. Na zui branchement. E bo brancher nga ko ba brancher na banani ya luka nzambe. Luka branchement na Saint-Esprit. Luka branchement na nzambe. Pesa vie no pa na nzambe. Tambola na ba discipline ya parole de Dieu. Po obika mikolo ebele na kati ya se ya moi. Alobi ke mukolo mususu karina kolala olamuka mwana na okoma baba. Do aza mwana ya normalité, aza mwana zo na se ya mai pona ko prouver mokili. Nga eza na batu musu bakamusaka nga ozo prouver mutu. O sacrifier vie na yo pona ko prouver mutu. Et voilà lelo ba secret bimi. Eza pe na batu ebele basa na kati ya réalité ya likambo mwana mwasi otolo wa pona Karine. Bandeko nzamba pesa bana. Bino batu bowelela kana bala nzamba pesa kalibala. Karine a salaka tout pour faire voir aux gens qu'il y a simbi. Non tu kozwa révélation na moni Karine libumuze mezate. Na moni bazo pese mes condoléances mais na yebiti akufeli nani. Na otaki kozwa révélation awa. Bazo pesa Karine mes condoléances mais na yebiti na kati ya ndoto akufeli nani. Bien-aimé to pesa bomo epa na Yesu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. La bénédiction de Dieu, ils appellent mariage, ils appellent kobota, stabilité, essengo. Donc, au contempler la gloire de Dieu sur cette terre, c'est Dieu qui peut le faire. Bandeko. Yo mutu bazo sekao kisita, nzamba pesa abana. Namona, dans mes 2 yeux, namona ndeni lo le fungola ka kitunga ya bana. Nga namona ba fungola ngolo kola poche. E uti na lola. Nzamba kitisi bana. Namona. Je vis. Nzamba revelanga. Nabi, nzamba kitisi bana. Tozaki batu ebele. Me batu wana ba mona kite. Nga muna mona ki. Nga mutu na mona ki ndeni ni ange kitisi bana na mokili. Bien-aimé, c'était du wow. Comment na babiloko ya bonzabe ba mystère nzambe bongo et ça la nga kitoko e fortifiera nga lisusu na mahamba bonzambe. Nzamba na bane belé na paradis. Mitango mosusu eloko moko ezosala ke bana na baye epa na yo te. Blocage ya baavortement, blocage ya bamasumu. Mais soki nzamba asali yo ngolu, okutani na mosala nzamba malamu, amoni likambo na yo, amemi yo na source ya repentance, longola ba barrière ya bamasumu ekangela okobota, nzamba opeso bana. Nzamba opeso mabota. Nzamba opeso libala. Et ça, on va faire la cérémonie pour qu'Abala prouver mon kili. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Et moi, c'est ça, bien que Karine Azalara na maman na ye. Maman na ye appuyé bokoko. Alors bien, bokoko na prière, et ça ba plante a sangi siango. Et ba accepta ki. Bazwa mabele, ba tia na motolu. Et ça alliance mobimba.
bazwi basinga mobo okanga na luketu oliaka mbisi ya mai te mais soki olie mbisi ya mai te il faut bapekisa olia mbisi ya mai te mpo soki olie bakolege ya Arieta soki olie mbisi ya mai olie bapetite tere ya Arieta basirene ya bangolo ya banini wana okoki kolia biloko asi ya mai te do olie bango mais tokomona kaka bafana diamba baye nde nini après mais moto aza en danger eza Karine bandeko kiyanke ezalaka na limite nga nasalaka kiyanke nabetaka tolo mpo na simbama na Jésus Christ de Nazareth soko ye lole etelema betaka tolo soko oza na kati ya Jésus Christ de Nazareth betaka tolo je te jure. Mais quand tu n'as pas Jésus, au salaka ekelebeke na yo na bandoki, au salaka ekelebeke na yo na ba sirène, comme karobeta tolote, parce que tu seras frappé. Tu seras frappé. Kolinga ko prouver mokili nyonso koleka. Toza ni na morgue ya ba marié, ni na morgue ya ba célibataire izala te. Toza na cimetière ya ba marié te. Toza na cimetière ya ba célibataire te, toza na cimetière ya bikomba te, o lokola ya akufaki aboti te, batiaki na cimetière ya ba célibataire, batiaki na cimetière ya ba bikomba ezala te. Soki déjà na mokili to reconnaître rango te, oya bala légalement yende légitime, azaki na alliance monene, bakotia yo kuna, et puis c'est tout. Liboso ya Nzambe kende kosamba, quelle est ton offrande? Ba otuno te mamba libala. Quelle est ton offrande? Osalela kinzambe nini? Est-ce que otosa kinzambe? Est-ce que obanga kinzambe? Est-ce que yango kaka nde koki kozangisa yo lola soko otosa kinzambe te? Mais makambo etali mabota nini ezalaka vraiment importante. Et la crainte de Dieu. Yo poza na bana balobi te ke osundola bana parce que lola il faut même bana non nzela ya Nzambe soko za serviteur de Dieu, servant de Dieu, il faut même bana non nzela Nzambe ba rater paradis te po Nzamba otuno bana wana. Soko za na mobali il faut la kisenzela ya Yesu soki aza ya yo, soki aza mobali ya vie na yo, il faut la kisenzela ya Jésus Christ. Soki aza ya yo te, yebisa Nzambe, kabola ngai pesa ngai ya ngai. Bandeko jugement ezala somo. Jugement ezala somo bandeko to veiller to prier. Nyonso ya mokili eleka, nyonso ya mokili eza pamba. Kaka Nzambe nde akotikala libela na libela. To welela ya mokili te. Bible ezoloba, mutu aza na bolingo ya biloko ya mokili aza ennemi ya Nzambe. Il faut que tozala na bolingo ya Nzambe. Karine lelo secret bimi. Secret bimi. Osala kiyanke, okosala kiyanke. Mais eza na ba place mosusu eza ya osala kiyanke te bien aimé. Osala organisation ya bato balinga ko insulter. Tala siko place lelo bake ko finga eza place yo bapeso mabota yango tomonaka afishaka mwana ngo asalaka n'importe quoi na mwana a tout le temps mwana aza na réseaux sociaux parce que ayebaki ki aza mwana bilima ya mai azalaki sûr na place azwa mwana ngo. Bien aimé, la nature doit vous enseigner. Otozo mona ba vérité ya batu nyonso ezobima eza ba nature ezo enseigner. Yo mutozo landa vidéo, yo mutozo mona ba vie ya ba Karine lelo epesa yo leçon. Yo mutozo mona epesa leçon kozala na kwitite banga Nzambe. Banga Nzambe na yoka batu baloba mokili banga pesambela te, mokili banga ka Nzambe. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Banga Nzambe. Et puis, ça a la vie de prière. Soko sangisi vie de prière, na crainte de Dieu, aux spécial. Tu es waouh. Moutoua zalaka na Jésus-Christ, abanga ate. Moutoua zalaka na Jésus-Christ,
atata banaka te eya na butu eya na moi soki afandi alobi non na bitumba oyo naza na mokeli ya mokili oyo alonga bitumba c'est Jésus-Christ de Nazareth kobanga efo ekweya kobanga efo ekweya nayoki mawa pe pasi. Abonnez-vous massivement. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez, commentez et likez. Nzambe nanga pambola bino ba abonné nanga. To matato koma na 1000 abonnés. To lancer ba prière. Oyo ko kangola pe ko sunga mabota ebele. Je vous aime beaucoup. Merci.